yango bapesaki bino combien? Yebisa ngai depuis que parlement wana efandi balobeli likambo etali soda na police combien de fois? Balobeli yango combien de fois? Batour onyo so babeti wakeni pa président Félix pour na kosolola bango bato parlement balobeli likambo soda combien de fois? Merci à vous, Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Bah, toilette exacte na bakamu susu, je vous dis sincèrement. Bakamu susu toilette exacte. Bolingo utiliser soda. Donc comme on a musala ka muta sali viti ya moni no eloko mo ko sala ezate. Bona ke nanga kota soda. Tamba kuma soda, ya pa kuma criminel. Ba mama na ngai, ba mama na ngai. Ba mama. Yo mo pesa bino combien? Ba mama, ba pesa ki bino combien? Ba pesa ki bino combien ba mama na ngai? Donc opina passe wa papa na biso bina ba mona bina donde bina bo mona ngo esute. O to yokana kina bino bina donde bo sala ngo esute ba mama. Hein? Tout au boinde déstabilisation ya présidente ya Assemblée nationale Mama Janine Mabunda oyo azali mwasi ya liboso atombwami na niveau wana. Ya présidente ya Assemblée nationale na mboka na biso 4 tosengi kimia toboyi mobulu pona mobulu wana mibali nazongeli bino wa mama na ngai maloba peno bino uchi koloba penda. Est-ce que vous raisonnez penda bino wa mama na ngai nana lesa bino mbongo? Ba mama utika makambo soni. Mbote na bino bandeko na ngai obolula esika topolaka esika tobetaka libende esika tobetaka masolo esika toyaka kopopola eza tolobaki likambo batata na biso basoda likambo batata na biso bapolisier ntango nolo batata na bamama bango nyonso dans l'ensemble quoi po bamama mpe baza bapolisier bamama mpe basoda toloba likambo etali basoda na bapolisier bobandi kowelela bokanisa basoda awa bokei na tribune qui est sacrée ya balua mboka boko panza bokanisi soda na policier to ya pour intérêt na bino soki eza pe pour intérêt ya soda na policier coup de chapeau boluka ko wela ka pona bino te o bo sala tang bo sala bokanisa ka soda na policier pona kanisi tibo ye wana bozaki na kati ya assemblée ya kati ya parler du peuple. Je crois que vous étiez accompagné avec des militaires ou des policiers. Faut bouiller bango
sans policier, sans soldat na Katamboka, rien ne marchera de bien. Soda akoma mutu pamba. Bolimbi sa tanto ba soda, buchaka pe policier na kati. Mina on roba mingi soda. Pongana na ngamona soda. Mais tolo bila bino nyoso. Mpagaï na lieu sacré ya ba loi mboka. C'est comme si tout est tombé. Ce qui boki ko buka tribunal la sacré. C'est-à-dire ba loi mboka lale constitution est quoi? Bolimbi sangaya, c'est un abisso petit politicien. Le ministre vous a grand, c'est un grand politicien. Comment se fait un homme d'État? Oh, et mi bekomboka à matiti la tribune. Mais s'il vous plaît, je ne défends pas Mabunda ici. Mais Mabunda n'était pas là, s'il vous plaît. Pour le parlement tolobelango sima. Batata na biso ba soda, batata na biso ba policier ba onyokwama. Mbonga malonga ezate. Baba bunda na est, baba défendre ça ba kino so ba balle. Ba masasi ba kulula ba okata ba policier ba nini. Nini baozo. Baozo nini. Ah, toi, oui, là. Pour tous les unions sacrées, oui, c'est bien bon. Mais union sacrée, tant que tout le monde a pour tout le monde a gâteau. Vous connaissez ce soldat policier? Mbote na yo. Espérance Bongo, la Congolaise. Mbote na yo Desh Derrick Amani. Motema yana ngai Marie-Claire Yanganda. Pourquoi pas toi maître 17? Mon beau-frère quoi. Motema Bibi Nadine. Mbote na yo Anita Mangoto, qu'on appelle la chinoise congolaise. Mbote na yo Gauthier Kitoko, mon ami propre. Pourquoi pas toi, le grand légende. Bovikataï, une fois mba. Mbote na bino nyoso balula kolanda biso. Tolobi méchant, méchant, kanda. To beta. Toloba ki ekoyeya, to continue toujours koloba quoi. Le 17 mai 2021, so bo bongisi salaire wa tata na biso te. Salaire wa maman na biso te ba soldat na ba policier. Bo mona biso na balabala. Boko mona biso na balabala. Bolingi bokomisa ba soldat na ba policier biloko pamba. C'est votre politique, non? Bokomisa biso ba bola. Comme ça basa batata na biso ba soldat ba kitoko bino bozwaka bango ba makangu. Comme ça ba leki na biso ba ndeko na biso ba yana biso bana ba soldat. Loko ba olia bien te bozwaka bango ba makangu po bosakana na bango. Mais bongisi la soldat salaire. Bongisi la soldat salaire. Bongisi la soldat salaire. Bongisi la soldat ration na ye ya chaque mois zwaka. Bongisi la soldat prime na ye. Longement à plus. Batata na biso, ba mama na biso, na bandeko na biso baola na kati ya camp, baola na pasi. Condition qui te coûte. Condition hygiénique qui coûte, n'en parlons pas. Toilette exacte na baka mususu, je vous dis sincèrement. Baka mususu toilette exacte. Vous pouvez utiliser soda.
donc comme on musala ka muta sali viti ya monique no eloko mo ko sala ezate bona ke nanga ko ta soda tant ba ko ma soda ya pa ko ma criminel lelo na ina mungungu na nga ko kita pona loba to singa na bino o mono bino musali na parlement bino ba politicien o bosa na parlement bongo osiko famille militaire ko sala sima parce que tant bino boye boloki protection soldat na policier mais moi ce que moi si d'abord na basoda ko protection pour na bango contre bino siko na parlement tout le tant que gouvernement y a union sacrée dans le salimité c'est le moment tant que gouvernement na bino bosa union sacrée pensez à nos papas pensez à nos mamans militaires et policiers sinon soda na policier ba muumbu te ba umbu na bino te bo wela ka bo konzi bo kabola ba gâteau mais bo occuper soda na policier te ça veut dire quoi ça elingi koloba nini moto asimbi vi na yo o abatela vi na yo soda to policier akoza gardika na yo aosede yo surtout ça chauffeur akobetisa yo na mire c'est ça l'esprit de nos papas na esa bino secret moko boyebaka te papa na biso ti batambolaka nalo bango puisque papa na ngai ezali c'est le tout premier commando zaïrois ou congolais papa na nga parmi les premiers commandos papa na nga mangoto bokende kotuna partout bayebisa bino bauna wa mayele général mayele sika moko parmi les tout premiers commandos aisanga boya moi soda ndenge azalaka tikala koyeba ke soda soko moni ye na 5 balles azana ngona kata arme 4 ndeza ya bato moko za yayi c'est-à-dire ko bare yo ami beti paki basa la blague na soda te soda mumbu te tolobi a boko welela po ezande gâteau toloba union sacrée ti boko ya wana ekozala ne gâteau mais on vous dit ce qui bobongisi situation ya soda na policier te le 17 mai 2021 il a fait armée. Je vous rappelle, il a fait armée. Si dans le bas qui a dans le babouné, et puis ça me soukanda qui boit koluka, dans la démocratie non. Tant beaucoup qui boit panza, tribune ou la sacrée na ba loi, bakanga ki binoté hein. Si on a dans le bas pour la kamotali salaire à soda la police ou le baba okanganga, n'importe quoi. Menace na bino to ndiko sur téléphone ya tinate ça nous dit absolument rien na lobinde le 17 mai 2021 ceux qui bongisi salaire ya soldate a bosenga union sacrée bolobi que non boso union sacrée bosala c'est comme ça non les Congolais vous avez toujours des habitudes ya ko utiliser ba président de la République bino so bo BBC ali na sima ba président ba tikala na ba problème ki bango ndi ba bomimboka nzoka biso mo ba Congolais poso to ndi ba histoire ngo to ki ba histoire Mobutu ndenge lekala mboko ba finga Mobutu non ezaki ne bino hein bino ba ministre bino ba konjo kozaki na ba pouvoir place mususu ezaki ka ba laisser aller ya Mobutu nde salaki ke mboko ekufa po ane ko kanga bino te soki to na Joseph Kabila les mêmes tout le cabinet to ba mabe Joseph Kabila c'est où ce sont nous-mêmes mais papa na biso maman na soki ba ministre busali mabe bo titi ba gouverner monsieur sur lelo ba komi pego ba komi na opposition contre Kabila mais bino to même Kabila banzila mabe botika Kabila ngana fanako bino nde bino to ba na bino le pe bino lisusu bino pe wana woni suko monsieur président Tshisekedi na berere non après tant que comme on a souka pouvoir balobi que non et pouvoir nezala ki bientôt balobi ezande président bino wa ministre bokimi boki ofana pembeni bino wa gouverneur bokimi boko ofana pembeni bango batika la salité n'importe quoi
toyokaka mpe basanga malamu na basika bofanda ba gouvernement toyokaka basanga malamu kiusa mosala malamu. Félicitations à toi excellence Jean-Lucien Boussa na commerce extérieur na oboya mosala boyoka ngo sango kitoko boyebisa ngai gouvernement ministre na mosusu to félicité qui MP4 na réalisation na sengi tous en extrait kana wabe la son extrait hein to kana ba mama na biso basa basoda basangana ki na kankokolo malo baba na ikolo biso basi ya basoda pe policier ba mama ya kankokolo tolobi boye toboyi déstabilisation ba institution ya mboka 2 toboyi déstabilisation ya bureau ya assemblée nationale 3 surtout toboyi nde déstabilisation ya présidente ya assemblée nationale mama Janine Mabunda oyo azali mwasi ya liboso atombwami na niveau wana ya présidente ya assemblée nationale na mboka na biso 4 tosengi kimia toboyi mobulu mpo na mobulu wana mibali na biso pe ba père de famille nde bakufaka merci ba mama na ngai ba mama yo mo pesa bino combien ba mama ba pesa ki bino combien ba pesa ki bino combien ba mama na ngai donc opina ba passe ba papa na biso bino ba mona bino donde bino bo mona ngo esute o to yokana kina bino peno te bo sala ngo esute ba mama hein yango ba pesa ki bino combien yebisa ngai depuis que parlement wana efandi balobeli likambo sur la police combien de fois balobeli yango combien de fois batour onyo so babeti bakeni pas président Félix pour na kosolola bango bato parlement balobeli likambo soda combien de fois merci à vous excellence Félix Antoine Tshisekedi pour moko betaka batour na kati ya bakan otala omona toyebi ki ata bakan ngo nyonso na simbite mais bravo pour na ekola baleki na biso na kantiati eloko kitoko beti kuna école bana basoda bien climatisé malgré ça nayebi ce qui gouvernement union sacré pene ekoti papa faut beta c'était bakan nyonso faut batia ba école ata mi balé batia école ata mi balé et puis kotanga baleki na biso na condition ya bien ni kusali kanchach so to zuka kanchach wana ba filmer yango balobi eza na kata kanchach to babiki no eza école moko boye ya ba étranger batie na Congo mutu nyo sondima merci à toi excellence to lingi de bongo isuka bongo te po dia batu ba loba sali nega isuka wana quand ya munene o elakisala armée na mboka na biso ezalaka nde kankokolo quand on est la fierté ya armée mboka na biso isa kankokolo boki nous la situation za na kata kankokolo ngai papa nanga azaki lieutenant mais c'est les conditions de vie donné ko fandela conditions de vie obiso donné ko fandela lelo yango ba généraux mususu ba ofandela non oui ba généraux o ba iba mbongo te ba généraux o ba sa musana bango bien armé ba condition wana parce que ba généraux ba sa musana mususu wana ba iba ba mbongo ba nyokola ba soda hein ba otonga ba immeuble ba tata bino to lobela bino pe sima ba tata nga ba généraux bolimbisa na mwana bino bino lobela bino sima bokomi golia ba prime ya ba soda bolia sima makila ba ndeko na bino ba soda bo nyokola bango tata biso bino to lobela sima hein entre bana
na papa na bango. Condition aucun kokolo ezaleli baka mosusu efanda kan kokolo kan militaire ba civil bakoma futila na kati ba civil ba futila na kati ya kan kokolo soda tongi ndako nayebi ke soda kotonga pamba te seki ba officier na bango bazana bayebi ke batongi et puis civil ba futila na kati ya kan kokolo. Kuluna na kati ya kan kuluna ya danger na kati ya kan kokolo kuluna ya bakuluna so boboyi bo tuna ngana kolakisa bino leki na nga moko o aza kuna na prison de Makala c'est un grand kuluna na kati ya kan kokolo kiri ya bakuluna na kati ya kan kokolo engulu bani gouvernement ya union sacrée zo ya soki ya solo soki bo fanda bo ba makamna oloba bo tali la biso kan kokolo to yebi yango à l'époque le vice-président de la République Jean-Pierre Bemba apesaka likanisi ya ko déplacer ba camp na ko senga bo tongela batata na biso quand militaire quelque part boka mata kan kokolo loko za na kati kati ya cité boko misango cité bokene ko tongela bango bisika bien o ba condition hygiénique ezala kitoko pona yebi ke non kan kokolo bo banda na bo banda ko buka ngo lisusu ezo atambulai ba fondela wapi bo tonga avant bo déplacer bango bo tongi sika bien tala papa nanga malgré ki soda mais na kolobela nga bwe mwana na ngai soki lobi ozala responsable alobi nanga kosala maseki na mwasi na yote kosala maseki na cuisinier na yote kosala maseki na sentinelle na yote kosala maseki na chauffeur na yote 4 mais c'était 5 na sina bosa ni moko pourquoi mwasi na yo na sena pongi ya ko boma yo cuisinier na yo akoki kosala mabe na biloko no akolia sentinelle na yo akoki kosede yo na batu chauffeur na yo akoki kobomisa yo na mbongo bobosana te ata na bato basukoela bino bilamba. Est-ce que vous avez lamba continuer le romabe? Est-ce que poison monsieur Zagaba la soupe on a gâté lamba pour la te koufi? Jusqu'à l'exemple on a mis sur le roi soldat de Zabongo. Soldat pas bon moi j'ai muké. Le leçon pour vivre pour biso bala soldat na maman na biso neto kicha pour na biso mitema. Papa na biso muso batomboka. Est-ce que le papa na biso kino ba ko tomboka bikeno lelo to bima biso na bango pinande to lo ba bwe to bima boza bien te na moko yo to te na mwana les na bana kuna bino to kota pena bana ba arme papa nga simbila munduki bwe ay zo wana zo to loko to bito ke to tiki bino oui ou non. Mais tolingi yango te iba ki soda wala lanzala akengelo ndeni soda sobota alinga la tsamwasi ne kitoko ni la tsamwasi na yo auzwa mbongo wapi soda linga laisse sa famille na ye bien na tongo soda comme raisonner alwa lipa ya 300 francs s'il vous plaît auzwa ngo wapi bosunga soda bino bosonga bino bambongo ya danger botonga bandako soda aposa ndako te soda lingi afande sika bien na tongo ayiki bana ne bakomela ti ata bakolia une fois balia mbala moko bana na iba tanga
bana na bazwa soin ya santé to bakene na ba hôpital moko ya bien. Ata boboyaka ata bolobaka ndenge nini mais ata ngonga moto zongaka nsima botika nga na loba botika nga na remercier. Merci na yo mama Olive Lembe po toyebi ke susi ya kankokolo wana ndenge ezalaka yo mama Olive Lembe. Merci à toi aussi maman Denise mwasa mokonda mboka soki yo te hôpital a kantiachi wana mawadro sengo na ngai lokola yo moko te bureau na yo na kati hôpital wana. Merci maman, merci na bino ngala bi merci penda ngana ba pona ko flatter mutu te mais ba mama wana ba sa musala tondima bango mais to boso na te musana bango te ya musana bango te gouvernement bi musana binoni ngata na ba gouvernement bo profiter bo ba teki no so bi la président de la République. Moi je parle du gouvernement na tala na mingi ne bino bo da pemeni na ye pour y makameze belé non seulement la République azo engagé République sur banda mboka bino sko bo tika na ba faire la République na kata mboka bo sane. Combien de fois atakuna na parlement a voté te bino wa ministre pena kufanya mito raisonner ba soda bo bisanga parmi bino wana nana zangi famille nini ya ministre to banani bazana bazangi soda moko na kata mboka. Na zongiri bino wa mama na ngai maloba peno bino uchi koloba penda. Est-ce que vous raisonnez penda bino wa mama na ngai nana lesa bino mbongo ba mama utika makambo soni avant yo zwa mbongo na yo on a besoin de soldats ou policiers simana yo pourtant on a mbongo na yo olia malamu tant yo bandi ko déclarer na parlement beaucoup mi ko bandi ko déclarer ba accès ba $2000 combien bo raisonner qui pour un soldat d'abord combien o bo kanisa qui pour un soldat na policier poli mbongo non esengo faut policier to soldat kengela yo bisengo buzaka na ngona buzana bangona ba kengela yo zo matara jipa ya fungoleli yo ala kangi kwa yo sepela yena nzala nzala so mo komuzusi omona nanu babaluka na yo te ngana oloba ngo boyoka na bino bobo ya sima soki gouvernement ya union sacrée ko salema boyoka basoda wana braquer bino na kata mituka yemo ko kengela yo yemo ko kumba ba braquer yo so bongisi vina bangote condition de vie à soldats qui bongité. Je vous dis à partir du gouvernement et union sacrée, non pas soldats et policiers. Bah on a braqué bino na katamituka. Ou soit tu boluka sécurité à la privé. Bah ma genya, bah ma seke, bah di konzi, boluka kengela rabino. Pour ça bah t'attends sur la soldats na policiers. So bongisi condition de vie na bangote. Tolo bela bino clair. Bah on a braqué bino. Bah on a enlevé bino. Na oloba po na na démocratie na loba oya sentiment nanga eza siko o makanisi to kopesa papa na biso tango bino bokende ko buka tribune oya sacré bakangi yo balobeli yo bonga na loba kene papa na ko braquer bino ko enlever bino botina ba kanganga botika ba chena bino papa pamba tribune sacrée Yamibe kwa mboka papa même si nous voulons dire Kabila dégage il n'a pas collé n'enyo mais pas jusque là ndena lobi yango to lobela ngone miseko ya sima ah lelo na lobela toujours batata na biso basoda bana basoda basa basoda to bossa na te jour de la sacré le 17 mai ils en ngi mibale le 17 mai soit tu te ressens la marche
si tu okota na parlement atabuka ni poto buka to kota mo bina ki bana basona basa ningi ni bakomatsa pena mutu batu so ko fa na tribune to sala pe mbeko na biso poto sana batata na biso ba otomboka te bango me biso bana ndi to otomboka bango soko bakengela biso bo simba biso kasi totala. Deuxième examen, ce qui condition de vie batata na biso et comme kitoko le 17 mai tout ça défilé pour tomber la bino maboko le 17 mai basa ba soda bana ba soda si mo batata na biso to ça défilé to betela bino maboko. Merci pour bongisi condition de vie na bango. $100 bo futa soda tala sikoyo na to nini ti lelo 90 ti lelo 90,000 ngai gutu orphelin papa biso abota biso 19 to tikala soki 16 ou 15 comme ça mais toujours mbongo to tikala mwana biso asuka mutazo wango salaire yango kutu combien ngana mona soda mon caméraman qui est mon réalisateur a mona soda so ina bengi alo be okino biso ngana ye biso sto ba orphelin alo ba salaire o mama na bango zwaka po aller sa bango mawatro to lubati bino mo ka bokini kutuna ba veuve ba toucha à combien na ebite peut-être batata na biso pe wa konji likolo mutu balia ka biso mbongo netokoloba poto luka ka ba porte to beta porte ba ya mabiso poto lobe loko nito nango posa tant to koma to dénoncer nyo sele kaka ba prime ba soda bo bloquer ndeko no mo soda ho bloquer sal nini prime na e prime ngo ba nini nous avons malédiction ata yo li yango sepelo kibano na sima malédiction tata na nga soda pour la propre façon ba tenir mogo façon ba botini na ye mogo pas ma propre. La République démocratique du Congo, un pays où est tombé na richesse. Tikana beta. Tala teni policier la taga soni. Soga zaina officier tili kolote baba na se soni na teni République démocratique du Congo. Teni kuteleki na munene. Yango tene tayi botonga sute. Bon, biso debitan ba papa biso ki na bon moi. Montam debita ina ye. Tanga ki ne kozwa teni nga. Na kena 2 fois kozwa teni papa nanga. Na ngomla papa na ngomla batanga bina ko pa. Mangoto okapena teni numéro batangi na taille papa nanga. Ba yebi. Ba luki taille ba tu pesi. Est-ce que lelo soldat ou policier teni ala tara, il a na taille. Et ya Sonia mbonga malonga ezati policier a commis ce gars ya ligarde na ba souciate bo pesa bango po musale les gamakasi na souciate boutique la bango ata sardinité ata lipate bango ba komi ko lekana ba boutique ya batu na ba cabine bana batu basala hein obi ba misalati ba diplôme d'état to ba diplôme ya université to zwaka misala to bo pesa biso ya sa ba cabine surtout sali ba cabine. Allez, papa bani ko leka baso ko ba 200. Congo, où allons-nous s'il vous plaît? Toi qui tu wapi? Les grands aigles de Kawele, alors bagango très bien, vous coûtera cher.
tango bobengani Mobutu bobisa na condition de vie o bongisi na basoda na sima et continuez quand même s'il vous plaît. Tolingi te soko za pour sa campagne na yo okota na kati ya camp militaire bozwa baleki na biso bana basoda bozwa mama na biso basa basoda po basalela bino ba campagne mbala suka tobi mbala suka tuna sima to kitela yo to bika yo to kiteli yo ba mama to moni bilongi na bino ndepe to no saso to moni ka ilongi te pa mama mama na pe ki bino mbongo na tina bino boloba to yeli yo ato avato yela yo to ki omona nano commandant du camp na biso esika bino ba ikoluka mama na biso apesi biso ntambo ba papa na biso to keiti na kuna na gouvernorat esika excellence gouverneur ya mboka biso akozala to sengi esko mikanda to kiteli yo boya ko intoxiquer ba papa ba mama na biso na ba leki na biso to batikena kati ya camp tango ye opesa bango mbongo tango ba lié lakisa bango ndeko loba te yo pesa bango mbisi tala mwana soda na mwasa soda ba votaka mutu po ele lipa to nini te ba kolobelo po nini te condition de vie na bango kaka soki eza malamu ba yebi ke yo lobelaka bango esili voilà lelo no baki na été pona loba nanga mingi pour to continuer toujours ça la campagne ya koloba ke soda za muumbu na yote soda za nyama na yote soda talakande mais tant soda silikaka tant soda silikaka po mingi bozana peut-être to bana biso mingi bo tuna bino intérieur bo limbisa na ko finga te ba pe bino sanga ba soda ndenge leka awa na pillage ya soki nona ndela nona 4 c'est pas soki 90 nona ba pe bino sango pona ba soda ni tete le général Maïla qui t'a sur le terrain qui t'a sur l'ingé na bide to l'ingé comme nini ko sakana soda te bo sakana soda te batata na biso bakonzi to sola na bino mbala sima na oloba oyo batata na biso balobi ba omone pa na bino otangi na pasi na monga tata na yo soda lelo okoma ministre lelo okoma député okoma sénateur yebisanga nini osala pona libota na ba soda poso itoko lobilaka bato basa kuna to ebike bino bana ba soda pe bwa kuna no bana ba soda bwana sénat bana ba soda bozana parlement bana ba soda bozaba ministre bozaba gouverneur bozana administration ya mboko yo bana ba soda bozana opportunité ya kokutana na Fachi le président de la République. Est-ce que si on souffle à ta pembeni tata tala tata na biso ba wanyo kama condition de vie qui côté na loba awa ba président nyoso ba leka basalaka na bango batu aki ko bosa na likambo mais ce qui rappelle les la R nyoso ezala kitoko parce que azaka na likambo ka ya soda ka baso bolobeli ka tikela soda ayo ke belé makambo belé mais yo tali makambo tali ba soda to parlement yo voter pendant likambo tali ba soda bo memili yango mokonza mboka est-ce que akoyi sango ba mitama be atambote na pe mutu moko te pona na kanda